mingi na musicien wera okay. Omoni wera periode moko babeta muziki bana wana bazalaka wera Adolphe Jibe na bandoko linga bango mingi na se souvenir surtout wera na bandoko linga ye ayembaka nzembo moko ya ma Chantal asimbaka Fleur Boye bazoyemba na biso ba mikolo tozobina conseil ya bumama na pesi na album oyo azobeta mikolo abandela muziki na ye ya kala oyo babanda koyemba bazobina rumba ata biso ba parents ko telema en tout cas tolingaka ye mingi mais tolingi azongela nano ba muziki na ye ya kala. Bonjour président, Zanga Rigen fan na yo na vena njili quartier 1. Président nalingaki na lancer message na ngai pa na yo tomona album euti ko leka to ute ko bina to sepelaki to bini ba 7 jours de la semaine to bini ba formidable ba diemba to binaki. Mais président tozo senga cette fois-ci na morote o améliorer les sous-travail. Et travail au tozoaka à l'époque ya bakibwisa mpipa. Travail au tozoaka pona ba lecte général. Tozo senga jar ya travail wana. O pesa biso na morote e roza biso et ça biso plaisir makasi. Bonjour, bien soir. Akombona Berti Kambaye. Avanzi na masi na son fille. Please. Viens le baba. Na yoki déjà 100. Hein? Ya album ni boka mikolo. Papa na na singa yo. O pete la biso bo o ndemo pete. Ya vutula muziki na yani ya mbote ina ntama. Donc ça biso ka na rythme nzembo abeta ka limbisanga ma Chantal. Nzembo wana penda etika langa histoire mo na motema na ngai. Azongela penda esika wana ya kala wana. Donc to senga na vraiment morote wana ezala vraiment kitoko azongisa biso vraiment na banzembo na ya kala wana nda bandomisa mama biso papa na biso pe toza na posta. Ok, pour la morote, tu as déjà morote arrive parce que nous avons appelé l'information à Wenge. Tu as qui déjà dernièrement Weranson à Kendaki les États-Unis, à Kendaki déjà ko somba ba soana. Avec tout le monde qui on a ba page na ya Kendaki déjà ko somba ba soana de façon que morote est à la presque ndenge moko na ki brise en pipe mais et comme ça la paix bien ce qui est extraordinaire la artiste nous surtout. Alors tozo zela album Oyo Morote avec beaucoup d'attention, avec plaisir. En tout cas, Weranson, le roi de la forêt, on a Clarentine et sur Liboso pour nous backer. Autant que ça na belle époque. Moni Morote Oyo. Donc on a senti déjà na ba générique au BTL biso ya ba comment encore formidable mais comment qui vraiment t'es je te senti bon le gars oui sans plus pendant zala qui surtout quand on linga plus mingi ba temps présent ba sous-sol tant on est zala quand la pena ba sous-sol ba générique wana en tout cas bon non ça la biso bien on a vraiment la besoin obete la biso et le moins bien pour na que le roi de la forêt non morote ça des gars oui morote wa c'est la kisini bon quand ça morote venait des gars ba mushi machi c'est quand on se pas présent Weranson le roi de la forêt charge motema mama Sylvie bango ntembe to ko buka ntembe wana ba c'est la morote ya kamite ba ko sepela so bangulumite c'est que bisote. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. On va clôturer avec Puis Roger, bien sûr, Torobima na image ya Lion du cœur. On a un message naé alte swana atindeli biso. Alors, Puis Roger mwana mboka, na pesi mbote et puis na pesi bambote mingi na fondation Pouloussi. Et K.U. avec Maître K. Pouloussi. Bon dimanche. En tout cas, bon dimanche penayo et ngaila munayo ndeko nangai Laurent Fabrice Balsomi. Bon dimanche na baiban so bazuli bakuline na bolandimo na mboka Puis Roger Lolaka ya Congo matalatala kitoko moye ya Canal King télévision wapi kupar bola na ordi hein baza laksanga bino na misapo ya Serge Makoso Highlander donc on est besoin au monde na mboka Puis Roger na lifiki na limemi ya pena botosi pona kubanda la longoli matalatala pona opesa mbote ya lokumu ya tata mokonzi kumu monene ya Wenge mona mboka Weranson elombe mobali elongona mama pasteur mama si de jima pata wapi baza otala biso na ngonga ye poto kwa kubeta lonsoto na mambi matali masolo ya Wenge muzika maison information manaka to website ya zonsa matala ça matalate sengala gezonga o manaka ya mbote na fungola tika na pesa na mbote na ba partenaire na ngai poso na zapi buye na zana ba partenaire à makasi ko banda na père spirituel na ngai moko le pasteur le docteur
Israël Isambo. Colonne de feu. Église colonne de feu. Donc, dès la lettre, le pasteur, on t'a pris nango. On sentit que le pasteur a été taxé. Bon, rappelle tout moko. A été taxé. Il y a Molimo, Bilamba, Bambongo, vraiment pasteur, le docteur Israël Isambo, église colonne de feu. Na follow là, na quoi? Kuna batama boma bazobika, kuna bata sides aussi là. Problème nyon soto ba blocage. So ke kuna obiki. Très bien. Il y a le Bahabongo. Information sur quoi Werason, le roi de la forêt. Obasangoma tellement na mboka Werason. Bino mo boti ko monati. Bino mo boti ko mona batolo lenge baza ko lobela pala ki moza ko ya na kombo ya Morote. Mon mboka Laura Fabrice na mom ko na yoki Morote. Na yoki bansembo le roi de la forêt zo lenge la pona Morote na bi mokilebu epukane. Pambate ateba rumba moko ba maloba mso loba ki wana atoka soki mwasa boyo olobele maloba bongo azongeli ote seke ozambo tutu pour maloba le roi de la forêt lobi na bansembo ozala Morote okamwa mais beaucoup na niveau ni en tout cas Morote na ngonga oyo le roi de la forêt zo travailler na no ba biloko to benga na ba arrangement moni biloko kitoko esenga pena mama zo lango temps le roi de la forêt boya les sabana na maison mais to pe ba mourir de la bonne musique le mo ya mbangu po ba biloko bomo donc o asali no ba biloko ba world bansembo ba world voilà de chez lambami c'est un minute où c'est que ba programmation ya ba rumba ya ba rumba na kitoko pour Morote za na 15 titres Alain Boussi, cercle royal, le président Alain Boussi. Le président Jano Binano, à Sekouya. Yannick Kuba, Moufinouko Afrique. M22 Business. Fiston Itoukou, le représentant valable à panneau solaire. On s'est retrouvé dans Katswana. Alors le roi de la forêt, Azozo Tanaïa, composé, Peko Mbado Kalamingite, Boyoka. Merci beaucoup, puis Roger Mwanamboka. Mais entre-temps, l'activité sous orchestre et ce qui est malin. En tout cas, l'activité qui est malin, mais il y a une répétition et ce qui est très bien. Nous avons chaque mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons na Kasavubu, na Veni Massimanimba numéro 50, na Istiko Babenga 155 coups de grands, et pas ya Théo Zambrota, moto aller à dollar et là la tête. Théo Zambrota, tous à wana, tous à mingi, na ba cabinet, ba tout à mettre nous sur cabinet pour Lucie. Donc tous à là, ba mettre Dodo, ba mettre Dadou, ba mettre Pierre, ba mettre Maurice, tous à la wana, na Yemoko, l'avocat suprême, l'avocat d'affaires. Maître Hugues Pouloussi et car tout est possible. Il y a maman Jennifer. Donc tout ça de tous les temps. Mardi, mercredi, jeudi, na Kassavo. Mais en tout cas, ma soeur qui toque Zoya, pas dans maison mère, la surprise est ça. Surprise à qui toque pour Nabino de Bolingara. Et ça. Donc d'après ce même en Afrique du Sud, le millionnaire congolais Yannick Kini a Rombox. Yaza Penadon, Yaza le formateur de millionnaires. Yannick Kini a Rombox. Merci. Trop c'est pas moté. Pour la ressource ça piro. Pour la ressource ça. Avant la lune dans le mois wa chaque Congo azo benga ngalo wali kam susu. Tozo kene aéroport pour na yambanzo to ya artiste ça coule. Ah oui, depuis. Oui. Oh là là. Donc, artiste, ça coule au Akoufaki, dans Mikilia Poto. Alors, dans Boka, c'est Asbel, artiste à danger. La détermination à chaque Congo. Et là, on a ministère à culture, Nabiso. Donc, celle qui est une autre, ça coule. Ça coule, et Zoya. Donc, il y a un mot chaque Congo à Ozwanga. Merci beaucoup. Aéroport, Poto Kende. Personnel. Merci. Sombele. Sombele, Souka Bisanga, Bolobo, Souka Bingwele. Malko Souka Kinshasa, Nabani Opesa Mote na bateau, na Obwako, Basa Batou Penza, Oba soutenir la Piroge, c'est na Boakio Awate, en tout cas, c'est qui aura au Kouya. Tirana Banana, maître Hugues Pouloussi, et car tout est possible. Nazomona ya Théo Zambrota, moto à dollar et lalate. Le PDG, Maloum avocat, très social, arme fatale. On a mon appelé Diva ba conteneur. Moi ça ba conteneur, Diva ba conteneur. Après c'est Motena Serge Makila, le dragon de la monnaie. Millionnaire congolais, bah sinon moutoua l'équipe banque centrale à $200. Millionnaire Serge Makila. C'est la personne Motena M22 fiston Itoukou, na président Bruno Lubi Kambonga propre, Masananga Patrick Matière, moi na Luanda. C'est la personne Motena Guilain Tissol na Luanda.
Serge Bangala na lemba balobi meilleur esika côté na yo Serge Bangala na lemba on. Merci Pire Roger. Et le président Alain Boussi Cercle Royal, le président Nick Kuba venanga Evala Moussaï. Evala Moussaï. Fort. Ndanga lemba comme écrit les douaniers. Les douaniers Moussa Moussaï. Merci beaucoup Roger Mwana Mboka. Je ne peux pas terminer sans autant saluer mon amour. Belle du belle, Madame Clémence Lifo Amambi. Roger Mwana Mboka. Merci à toi d'être venu. On prend le débat. On prend le du cœur avec Serge Makoso. On prend cette chanson de